temei na makana amigo to seulement mon pied na makambo et autozo mon ezaka na kati ya communauté pe na kati ya ngoma mboka na biso Congo na tous les 5 continents na pesi no lo sako bande ko na ngai pe makana amigo bobi ya bino mama amigo ayaka pona ko baso na monika ke loko ezali de ya mona ayaka tozaka totoko koba na makambo na biso ya gouvernement congolais et puis na makambo na biso ya musique bandeko pona na kama bini na lobina lelo na tina makambo gouvernement et pas to lo sala ngo sujet mususu na lo bana makambo o eza na minute oyo pour les 19 peuples congolais à côté de ma wario o bakena de bonne voix balingaka banti valerte nde bakotelema po bakeko soutenir star na bango balingaka mobulu te bato propre bato calme baza bato oyo bazali kimia po batsa bapesa soutien na congolais oyo azopesa lokumu na mboko Congo oyo azopesa lokumu na bacongolais partout lokumu esilaki tokomaki basenzi tokomaki bazoba barwandais bakomisaki biso lokola babolole congolais azalaki tanga mobutu otamoli bapesi respect mais ntango kabila ye tanga mobutu tokomi bazoba bazorespecte biso te mais tobandi kozongela yango malembe mpona mokonzi ya mboka mpe tobandi kozongela yango mpona musicien na biso congolais Fally Ipupa bandeko na babebe ya bekolo mosusu soko tuni ye azoloba ayebi Fally yemba nzemba yembi mende ayembi donc bansembo ya Fally epe komona bato bia congolais ozali ndeko Fally apesi biso honneur nga akumisaka kaka bato baza kotonga lokumu ya Congo mais na moni kliki moko ya koteri ya bandoki ya badiabulu oyo bayemba etumba na bandoki esili te bafere bakofi bamisien mosusu ebandi kokota na politiki ekokoma koto oyo sango ekoti koto moke bai na prison ekoti koto oyo bato afere seka sobeta misiki te alors c'est eloko malonga te bosoko netela moto asali eloko te mpona francophonie congolais motema mabe congolais likundu mais biso ba oyo tofungoli miso réseaux sociaux merci ekofungola bato miso botelemela Fally Vix don ya solo botelemeli yango francophone bobundeli ye atikeli bino na suka me bandeli afungolaki na suka francophonie atikeli bino bolandie lisusu na bapolémiki bosi mwana mobali moko ya journaliste ayataka libaya aye wana asalaka journaliste politique yaya ngai asalaka nazali chroniqueur politique naza activiste tobundaka mais keba eza pema na makambo ya miziki okondima te eza pema peuple afungoli miso asu peuple azoba te même mwana aza na mikonga na mikondo na mbandaka na bokote aza na bandundu kuna akomona na réseaux sociaux bokose te bozokotela mutu oyo journaliste oyo Gauthier alobi makambo alokuta yo sango otema ndefo kanisa ntabakubi oye na poto na buzoba bosembe Christian bosembe na kotelaka yo kote boki ya lokondo kote pe mayele na yo mokime na moni okoti na poto Christian bosembe bima na makambo oyo Christian bosembe bima kozala ngulu te tokopakolo poto tokopakolo salite soki lelo mama Denise apesaki opportunité lelo banome yo po biso bapepe tokokumiso keba tokopakolo poto kokita bosembe bato kobeto na Belgique yanga na sala baémission mpona yo tellement bino bamongo bozaka baingrand ozobundisa mpe nkana na yo Fally keba bosembe keba tokopakolo poto okoti kote ya buzoba yo pesaka toli ya kitoko ndenge okoti kote ya buzoba Fally asali nini otanga osoye na poto omoni makambo ndenge ezalaka mais mpona nini yo kokotela moto okenda buzoba bosembe bima nkana bima na salite oyo bima kokota na buzoba ya sango te po sango aza zoba sango ake na basentima ya bandoki me tokokitisa ye atuna ndeko Eliezer ndeko Eliezer alingaka kota bimi mbango omeme ndeko Eliezer abendani akomi calme soki olobi topesa communication tokodésabone soki olobi tolela tokolela mpo lelo kisa bosembe soko soki bokoni grâce à mama Denise mpona biso tokokumisa yo keba na Fally te mabe Fally asala mabe Fally asali mabe te tozela tribunal ye sango zoba bolole
aki na poso ya poto po ya na poto po ya na ba Vivendi mutangaja Fally entre intérim oyo bazwaki Fally Kabuya ndari deuxième personnalité na Vivendi alobi ke Vivendi embaucha Fally pamba te po Vivendi aluki na intérim yone luki Fally na ba finir contrat na Vivendi siko bino we botelemela o disque d'or lokuta est-ce que ça ya solo bosembe bimanga mukana bima pongai so telemeli muto azoke na bosembo na kosokola yo na kobimisa yo mbindo pe okomo lokola ngulu na potopoto bima bosembe yo sango d'abord na seda bonaki déjà lobby a désabonaki totala makambu no sima ba oyo bazalaka pe likolo tuna ndeko Eliezer azaka numéro 1 siko azawa bosembe oluki peuple congolais na lobby siko message na ba wario nyonso les 19 kitambala pembe na mutu poto yebana mobulu te libanga te kosona te wario o ebeta wario tata mama mwana pona ko soutenir ba ko yokusa ba Tivaler soni bo bima toza na tribunal bino nyonso tata mama mwana bima libanda mena ndenge moko ya bien libanga te boyi ba wango ba ta propre bobunda te boswana te kimia to soutenir Fally pour pape gouvernement congolais to sala makambu ya solo na kosela bino audio na sima président Félix bakangi journaliste moko boye ya so ya Rwanda so imutativu asa akama makambu na mindele kotaka makambu lokuta ya Congo bakangi ye journaliste ozana 4 il a le pouvoir mais kolekisa te ba journaliste congolais bozo kosa peuple afungoli misu boyoki na koloba mingi te po ya TikTok eza na ngonga wana wa politique na kosala ngo sima ba gouvernement congolais kangi journaliste moboy oyo musala na ba RFI ko pesa ba émission ba France nini ya lokuta ndoka za yena ba Rwanda bakangi ya mwana mwasi bakangi ye ndape bo sembeyo oyo okotela buzoba na sango boko kita bokeba. À tout à l'heure Wario on est ensemble, c'est la famille. Peuple congolais, on est ensemble pour la famille. Oyebi biso ko lingine vérité. To boy ban Tivaler, to zo bunde la bayini. Boyoki muta longi bote na sima muta longi te bote liboso ko simba te. Boyoki allez à tout à l'heure bakane amigo. Allez salut.